Jeune fille à Lembi, à sa fille moko mobile na sana mbongo belé bo mengwele ki kasi à Lembi a dévoilé secret nzokande mbongo mobile na ye esike utaka bande ko kam sabino mobile asala ka kaka na mbetu presque chaque jour na moi moko 2 semaines bimba mobile asala ka diarrhée de kolo ya mbetu to balana mwasi na ye mwasi apangusaka yango nde musala yango azo yango wana récompense wana yango nde mwasi aza étudiante atumba mituka bien à voyager partout à Dubaï vacances là-bas ne surtout moi si à Lembi à dévoiler secret muta pesi di solo camarade ya moi so apesi solo de ko bino ba fi obelinga mibali ya bien mibali ya mbongo tala makamto kuta nango yango le soto ko betela yo lelo na Kinshasa train ezongi train autotika ki ekufaki pendant longtemps sika ba kino ba sepeli ba train gare centrale Timaluku na 500 francs ya pamba kitoko. Awa tozana 12e poilu Facha bongiseli biso mboka de gare centrale Timaluku 500 francs ya pamba. Pona ba propos oyo pasteur Tunasi alobaki epesi pasi alobaki yango contre papa Wemba na kinkester emenea mama Amazon mosi ya papa Wemba aleli ezalaki bongo liboso ya secrétaire général ya UDPS mwana mboka Augustin Kabuya alobi excellence bote alanga likambo opo sinote mawa mingi tokozonga na okana émission lelo excellence la fête de papa Wemba la fête de papa Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Racisme est atteindre niveau à l'icolo, tina Belgique, ba pays soi-disant ba pays des droits. Tala comment ce que ba policier, ba kangi mwana ya 9 ans si vous pouvez na école. Niembesi pona nini kaka a bundisi muninga msumwana muke oya oya finga ki negre basale lo moko te kastango ye abundisi muke baye batie kaka ndengwa de pesi passe ya kosakana te Europe se ya kotelema to telema to kozongela yango kasi interpeller bino kaka bino ba bakate ba minde balingaka batu mwindu te to ali koloba yango awa balakse su bakabebele mutu mundi fa zonga na origine na ye pour comprendre bakabebele su so ba pesi passe ya kosakana te to kozongela yango kaka na émission le mama aleli oui to so publier yango na émission to so la émission mais siko remède des alinini. Nous devons reconnaître nos ancêtres. Makam oyo, poison a souté. Maman ya mwana oyo, aleli. Je vois mon fils plaqué au sol. Je vois mon fils plaqué à terre. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Mon fils était plaqué au sol comme ça. Il y avait un policier qui était sur lui, le genou sur lui. Les mains derrière le dos. Il y avait un autre policier. Ils étaient 3 policiers, 2 femmes et un homme. Et celui qui était sur l'enfant. L'enfant plaqué au sol. Vite, regardez les Chinois. Une grande nation copiée, collée. On n'imite personne. C'est pourquoi on va en Europe. Mais on rentre à Kinshasa. On oublie l'Europe qu'on a vue. Et on se pose la question. Nos autorités, vous allez en Europe. Vous allez à Dubaï. Vous ne voyez pas. Oh, bloc trop. Tu prends un avion à Charles de Gaulle. Tu vois l'aéroport. Mais quand tu atterris chez nous, ça ne te dérange pas qu'il fasse aussi noir. Ça ne te dérange pas que ça sente aussi mauvais. Comment nous oublions ces pays où nous allons chaque année? Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte.
mwana mboka bomona ke bana mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya atieli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo so toye awa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa omoni oya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango Samuel bachuchu yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine. Oza na Kuala Lumpur, oza na Singapour, oza na Tokyo, oza na Sénégal, na Libye, na Mali, na Éthiopie, na Gabon, na Congo Brazzaville, Kinshasa, Suède, Luxembourg, Danemark, États-Unis, tala émission na bino yango yo émission ya éveil ya conscience ya mingi bakota basala rukula bakota politique na émission oyo zali émission politique té soko lingi émission en politique kene na émission en politique la no émission politique zali tala meke oyo ezali émission ya éveil ya conscience na lobaka yango chaque fois esangisaka batu nyonso tu awa biso nyonso tu tuzali mutu moko ezali Radio Lokole Télévision Lokole babeta yango liboko moko te babeta toujours Lokole baboko mibali vous comprenez ba histoire auto betaka awa ezalaka biso inventaka yango te ba histoire oyo bino moko pesa kabiso to betaka yango pona ko nuire batute kaka pona ko sunga communauté esika de kwa koyaki yope okoyate olamuka ezalaka ndengo wana pona ko sunga ya de temps en temps tant le baka eza émission éveil à conscience. Ce qui te lobby le Cameroun ça très na politique. Ils allaient pour la politique, mais pour la compagnie, qu'on fungolo mis sur côté là où est le bien, où est le mal, où se positionner parce que il est de notre devoir. Na souka émission, où la n'engagation que s'il yo aussi mba quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Au bon messano ya mboto to développer titre au monde sommaire kuna to ko senga na yo bandeko. Bo s'abonner, ceux qui s'abonnent déjà, to partager, partagera toujours. Ko lembaka ko partager te, to lembaka partager te, to partagera toujours. Tout ça on a besoin bandeko. Il y a 15 000 abonnés, papa. Tout ça 13 000 déjà, ça va. Merci parce que toujours pour ça la mouke. Kasi, ceux qui te commis 15 000 pamba et kosunga. Tout na papa pembeli. Papa on s'abonne déjà, maman on s'abonne déjà. Yaya, est-ce qu'on s'abonne déjà la chaîne ya Radio Lokole Télévision? To s'abonner bandeko. Belé boali kota la kasi ko s'abonner te.
soki to s'abonner et comme ça la biso moi plaisir et comme ça la biso moi honneur pour to luka sous information pour na kopesa bino est-ce que bokomi c'est que bien to ke na monde ngwana kombo na ngai fiston pelende tata ya Sedek kasi to sengi na yo ndeko okotaka pe na site ya Michael Josh oyo azali bongo sponsor na biso Michael Josh sponsor ya émission oyo sponsor officiel et pas yoat batekaka donc ezali griffe ya mwana mboka logo marque déposée kaka ndenge wataka ba griffe mususu Michael Josh ezali pe ndenge wana soko lingi bilamba ya été ezali wana soko lingi bilamba ya winter to pe ya hiver nyonso ezali wana marque na marque ezali ko défiler boali komona yango kota na site wana ya Michael Josh po ozwa ba arrivage ya sika eye na kati ya Michael Josh soki pe ko kede kisasa ko bossa na rater chaque fois ola la bongo na Genesis Hotel ya qualité na kandaka na numéro 8 est-ce que komi c'est que bien voilà toko bana bongo na information oya Kinshasa toko na Kinshasa et pas wapi transport et comment qui difficile tout le monde kaka ba wewa sikabo et tata mo konti ekolo elongo na gouverneur à ville à Kinshasa oui to évi que projet ya kosala na ebiti soki TGV na ville ya Kinshasa ce qui aussi la mokoni et paraît banda qu'il y a pas de soucis mais sikabo et pesi esengo ya kosakarate Baté train et zongi en marche train wa ko banda gare centrale ti maluku ti gare centrale qui toko ko sakalati ya ezali ko lokota batu nzela ezali pona ko alléger pe transport c'est qui toko ba action aboye il faut okumisaka biso soki lokota bien to kumisaka so ezali mabe to lobaka ezali émission fait à conscience oyo acte qui toko tata mokonzi ya mboka asali elongo na gouverneur ya ville ya Kinshasa baté train en marche ya de gare centrale Timaluku 500 francs ya pamba bakinyo ba sepeli kitoko makase ya 500 francs lungwe pena maluku ti la gare centrale et ça sur loko ya kubanga te soki bimo kende maluku kolia mwa libundu mwa mbisa mai mwa liboke bozuka la train la gare centrale wa Timaluku 500 francs ya pamba komi kitoko landa awa tozana 12e poilu facha bongiseli biso mboka de gare centrale Timaluku 500 francs ya pamba. Donc bon le président Zamabe te train yango ezoleka. Ta ba frère na biso nde ba jembeli. OK bisara. Ba jembeli. Ba wana ba OK Timaluku. 500 francs peut être ba tondi. Fachi béton. Talande ba tondi transport pour te kosa. Transport kosa 500 francs ya pamba. Gare centrale Timaluku 500 francs ya pamba. Gare centrale Timaluku. Bangwana ba ke bisanga. Makambo oh ça fait couler beaucoup d'encre. Ba propos oyo pasteur Tomo Nzambe Tunasi alobaki pendant prédication na ye oyo webi yango alobaki yango très bien alobi esprit ya ba congolais en général particulièrement ya kinois feu kondo papa wemba atika esprit na yo oye baby se ba kinois makambo ya forme batu baso kolata bilamba ya ba $10,000 cher moko basala eloko moko te na ebite ye alobaki yango na contexte nini a question ma robude attaquer lisusu mémoire ya King Kester Emere ya mutu wa zamani Kwangolo zonso mais tu yebi que pour na biso africain et senga kana biso respect des morts ezala atakutu yeba ka to yebi yango to lobaka yango atakutu mutazaki na mabe na ye ata mutazaki ko sa mutu mabe ata bozalaki binemi to mona ka yango soki mutakufi et sika réconciliation ezala kati ya batu to komona yango bwana ko lobaka tena ndeko wana soka kufi omona mutu aye to bozalaki binemi na mutu soki mutu akufeli okomona ndeko wana ye ça veut dire quoi fraternité quand quelqu'un meurt on oublie les passés. On oublie les passés. Yango mona katabu so ki mo wey azalaki na nyongo na yo otali be mutakufi a sava botike de ka ndengwana mais ko suye mémoire ya bo wey ezalaka malamu te. Oui. C'est vrai, mutu na mutu akosa na mabe na ye oya sala. Oui, c'est vrai, mais l'histoire nous dit que Papa Wemba oyo prophète na habité pasteur Tunasi a sué mémoire na ye batuye belé
bakenda poto lelo batu ebele o balandaka tunasi o basalaka l'église ya tunasi na ligne toboye bakenda poto grâce ya Papa Wemba. Oui, c'est vrai, toyebi ke ezalaki d'une manière clandestine, mais sikoyo pona kosunga kaka biso na Afrique, pona kosunga ba famille évoluer quand même et comme na poto, mais il fallait quand même ko kansemwe le kwana boyebi so en public ya soko zali mutu o yebani on appelle conseil gratuit tango so koloba il faut contrôler ba parole na yo. Il faut contrôler maloba ozayi koloba po etuka motema ya batu te tala sika boy maloba o tunasi ya lobi pasteur etuki motema ya batu ba se révolter contre yi a tete la ki bien à contexte muta kondima te po assuyer mémoire ya batu ata kutu batu oyo tango bakanga ba musique e bale ko beta te oui babane ko loba yango mais tango mo wei muta sa ko mo wei akufi ba respectaka mo wei. Tout le monde qui yango qu'une question est menée, oui c'est vrai, parmi batu oyo babane ko boya babeta concert dans la bon moi. Car c'est un mois koufaki. Au moins les gens se sont mobilisés pour honorer Nzoto ya kin question est menée malgré les cas les gars qui wana. Donc en ce qui me concerne, biso nazaki vraiment contenté na maloba oyo tuna si pasteur aloba qui pesa qui passe ya osakanate. Yango wana na mémoire idée tala moi si veuve ya Papa Wemba, maman na biso Amazon, je ne sais pas c'était à quelle occasion à côté là qui na secrétaire général il y a UDPS moi na mboka Augustin Kabuya et puis à Sengi Aleli excellence bo plaider kana botalaka oyangai bo landele yango na ebité est-ce que maman Amazon assez apporta qui plainte bon moi si y a qu'une question de mener to ebité maman passe à bala na déjà assez à balaki bon bana ya qu'une question mener ba si ba kolibati mais moi de rendre ngona to ba pardonner na bango pasteur tunas na ebité mais pour la maman Amazon c'est comme si elle veut aller jusqu'au bout à sengi na bakondi bataille kambo oyo. Alors je ne sais pas si maman s'est porté plainte mais maman il faut apporter plainte na ebité ça ki wana akena pas secrétaire général il y a IDPS na occasion na cadre nini on ne sait pas mais il aimerait peut-être à muta IDPS mais c'est vrai peut-être par trichement influence il y a des combats dans beaucoup Augustin Kabuya bah oui ça quelque chose siko moi je me demande qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que pasteur Tunasi il faut ça dommage intérêt ndenge assuyer mémoire à mort il faut pas kangaya kota prison na éviter est-ce qu'il y a une loi prévue pour tout ça on ne sait pas et puis c'est passé pasteur Tunasi ceux qui au la biso to bo partager na que batu église Tunasi partout botala kayango botinda yebo partager oyo et que ça mala mingi ya ozonga parce que l'orgueil ne sert à rien au moins sika boy peut-être munoke beti libaku pendant orgueil parce que quand tu prêchais dans mon qui ezaki orgueil moko boye donc tu étais fier de toi c'est comme si moi on est koloba ezalaki kitoko on est bien battre l'église parce que ganga et là ça te poussait il y a koloba beaucoup plus d'avantages mais et ben ko tout comme thème ya batu ba famille otala famille batu hanté na ebité ce qui ya moi nazo forcer thème nazo lobaka si c'était moi olingai ko zonga lisusu na scène o expliquer batu o senga bolimbisi kende kotala mama Amazon kende kotala bana ya orchestre to moi na epé otali o rectifier makambo wana je crois biso ba bantu tozala kana respect ba mo to limbisa rapé facilement ba ko limbisa kasi ofanda kimia ndengwana na éviter quand ofandi kimia ça dit que tu assumes makambo lobi o ko retrancher en côté ça je ne sais pas ezaka conseil on apesi tala ndenge mama Amazon akutela kila secrétaire général ya IDPS mwana mboka Augustin Kabuya azoko senga bata la likambo na po bana ya papa yemba iko lela ndenge ba suye mémoire ya papa na bango non c'est pas bana papa yemba na bana kin kesa menea landa excellence la fête de papa Wemba la de papa Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde... Moi, je vous présente l'excuse. Coupez les sons, coupez les sons. Vous êtes une fille de Dieu. Qu'est-ce que c'est Coupez les sons de caméra. Oui, tout d'abord. C'est la chérie.
Yaya likambu oyo elelisi batu na Belgique et pesi pasi ya kosakana te na kotikela oyo kane concert ali ko expliquer mais na koloba muke likambu oyo ya mwana 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé na Belgique bandi ko pesi pasi ya kosakana te totali yango ba image na bana kelasi ba papa ba mama to bendaka bana matoyi. Oui, c'est vrai. Yaya bana oyo ba utaka Afrique ba kena poto moi complexe ya la kame soki mwana botami esika mboko za développer mwana botami na Afrique du Sud ça mindele mwana botami na Europe ça kala mindele na Amérique complexe ya la kata so mona ka yonanga uza ndenge moko peut-être mona yoka ndundu peut-être mona ndundu ozo intimider mais toyebaka ségrégation en ezalaka il y a eu dispute entre deux enfants de 9 ans s'il vous plaît l'école primaire. Ndenge de okili solo wana mwana ya 9 ans ya mutu mwindu na mwana ya mundele ya tisku ya Algérie mais ce qui nous concerne notre fils ya 9 ans il paraît mwana ya mundele afinga ke sale nègre oui c'est vrai baba benga biso ba nègre parce que ça mutu mwindu mais ba bossa la ke mutu ya liboso oyo nzamba sala ka sali mutu mwindu ba bossa la ke nyonso tu o sala ezali mutu mwindu yaya na suka awa ngala kotela yo yango po yeba ke nyonso tu ezali mutu mwindu. Oh, tout le monde histoire de la Bible, tout ça c'est un peuple noir. Na kotiki la otala yango lelo awa. Oyo kande mundele mo zoloba. Donc bana ba otang saka bango que mundele est supérieur à mutumwin. Oh c'est faux. Nous devons aussi apprendre à nos enfants que l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. Ba savant embele au monde ba savant minde ça ba minde te ba tumwindu. Na totela no vidéo mo eza na chaîne na biso awa bomona ba invention nyon surtout ba sala ce sont des noirs qui ont inventé ça. Mwana ya mutu mwina kofinga mwana ya munde kofinga mwana mutu mwinu nègre ndenge pesi mwana akanda mwana ki kofunda pas maîtresse pas madame tala solo bananga na sa nègre madame odo tu sais c'est quoi donc à dribbler mwana ba mwana ngo loko moko ti ndingi mwana moni ki oh mais comment ça azofinga nga nègre alo bananga bona yosi madame oliata ba interpeller ba lobana ba tiki ka ndingi wado ça veut dire que ba assumer ngo nga na nègre mwana pe alors tellement sans complexe sans je félicite sans complexe, allez, on ne sait pas. Ce sera bête que moi gifler, moi menace à intimider que non, si moi je suis nègre, toi aussi tu es poc. Fallait que moi, fais ça moi tu es poc, on s'appelle ngoulou. Parce que dans la Bible, Jésus a une couleur brûlure. Couleur brûlure, c'est quoi? Brûlure, c'est à peu près noir, non? Mais mundele, et ce qui diable, c'est la couleur, il y a poc, il y a porc. Il y a un cochon, voilà. Fais un peu cochon. Ah, ça j'interpelle. Je ne suis pas en train de susciter nos enfants noirs à la haine, ou soit à se battre avec les enfants blancs. Mais quand on vous injurie nègre, il faut leur dire aussi ils sont des cochons. Comme ça, égal. Tant que moi, je suis bisu ya mutu mwindo akeko, c'est que moi, je menacé, moi, je suis mundele. Ba maîtresse, oh ya mindele, oh ba kabola ba batikana, elles appellent la police s'il vous plaît, ça c'est n'importe quoi. Abengi police. Police est je ne sais pas ce qui ba ou tabana ba bunda, tout le monde a dans la position, on ne sait pas. Allez bakangi mwana ba témoin na se yom papa mukolo ya police au fond de la mwana ya 9 ans s'il vous plaît. Na to ngwana okangiye. Alors, c'est quoi ça? C'est racisme total. Et tous les Africains vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Et de l'histoire, pareil, on ne va pas montrer à la télé. Ouais, ça, exemple, les exemples sont légion. Vous devez vous lever, chers Africains. Aujourd'hui, c'est l'enfant congolais. Demain, ça sera l'enfant ivoirien. Et l'autre, le lendemain, c'est l'enfant camerounais. Et ainsi de suite. Vous devez vous lever. Ça fait mal. Alors, pour interpeller les Africains, on doit aussi vous interpeller. Oui, c'est vrai, on a vu les images, la maman est en train de pleurer, maman Zorolé là, voilà, je ne savais pas, j'ai vu les policiers au-dessus de mon enfant, oui maman, oui c'est vrai, ça fait mal, maman, l'enfant de 9 ans c'est un bébé, hein? Il est encore bébé. Il est encore bébé. Je profite de l'occasion pour vous interpeller. Yaya, nous sommes les Africains, nous devons connaître nos origines. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à croire parce qu'il y a des gens, quand vous leur expliquez, alors, nous devons connaître l'histoire de Simon Kimbangu, mes frères, écoutez. Ce sont nos origines. Toye Bayango, que vous les voulez ou pas, Togolo Bayango, peut être émission éveil à conscience. Yaya, imaginez. Ces gens qui sont venus pour nous coloniser, ils ont inculqué culture Nabango, oh, et comme ils sont difficiles pour la dose. Yaya, est-ce que croyez-vous que. Pourquoi est-ce que
les Congolais, en principe, je vous ai rencontré l'autre fois, histoire en principe, tout Africain devait être kimbangiste, en particulier, tous les Congolais devaient être kimbangistes. Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce qui, maman, tout le temps que ça va origine Nabiso, culture autre que nous avons. Est-ce que vous imaginez que dans l'histoire, il y a un certain Branham. Dans l'histoire, il y a Branham, Mundele. Par rapport à l'histoire, il y a Simon Kimbangu. Est-ce que ça c'est normal? Trouvez-vous ça normal? Les autorités africaines, on doit vous interpeller. Enseignez à nos enfants africains, partout où vous soyez. Tous nos ambassades, des ambassades des pays africains en Occident, tout séminaire et zalaka, programme pour les enfants africains, européens, américains. Bayebaka, qui est Simon Kimbangu, qui est Lumumba, qui est Kwame Nkrumah, qui est Batu Oya Biso Lita Pona, l'homme noir. Il faut Bayebaka Yango Bandeko. Comment on vient nous amener l'histoire de Branham et Koso? Les gens connaissent beaucoup plus Branham. Surtout un jeune enfant congolais ou africain. Et puis Branham, à côté de l'histoire de Branham. C'est Simon Kimbangu, Simon Kimbangu. Or, Simon Kimbangu est peut-être plus que Branham. Moi, ça m'écoeure. Si on a compté mon renseignement, comment est-ce qu'on nous enseigne l'histoire? Il y a Jeanne d'Arc. L'histoire de Jeanne d'Arc, il y a France. Mais l'histoire de maman qui peut vite, on a quelle cité? Il faut revoir le système d'enseignement aussi. Système d'enseignement aussi. Moi, ça me fait du mal, ça me cœur. Superficie, mais superficie à Congo, est-ce que la province à Congo, la richesse à Congo, cuivre, or, na diamant, n'est-ce pas? Est-ce que ma colta, ma colta? Ba ville, ba Minembwe. Bunagana, l'État. Est-ce que on a dit ça? Pourquoi on n'enseigne pas géographie à Mboka Nabiso? Mais bon, se concentrer, autant que géographie, il y a Mboka Bapaya. Est-ce que vous commis tout sur la Pembe? Papa, maman, vous qui êtes en Europe, en Occident, Tolibande et Mboka. Oui, c'est vrai, il faut pas qu'il y ait une éducation. C'est vrai, on n'a pas les choix, on n'a pas école, mais à la maison, prenez-vous en charge. Qui est l'ancêtre Nabiso? La Sarabana Munoko ya Mboka, la Sarabana Lingala, la Sarabana Swahili Chiluba. Qui Congo ba yebaka Munoko ya Mboka, on ne sait pas demain et que ça va bien pour Nabango. Ne croyez pas que quand l'enfant naît en Europe, en Afrique du Sud, moi, je suis sud-africain, moi, je suis français. Oui, français à Combo, mais tant que il y a toute ségrégation raciale. Mais pendant que moi, on est à France, il y a Mundele, à France, il y a Belgique, pardon, ça y est, et ma maîtresse, vous n'avez pas encore vu les images. Quand est-ce qu'on a un groupe, on a vu sur Radio Locale, Gold, au moins l'image, la télé, il y a une crèche, s'il vous plaît, une crèche. Na crèche, batiki ba na crèche, bazu mwana ya mutu mwindu, batie ya part, torsi ni mwana ya muke bébé, baso bamba e fromage, bana mindele, bamba maîtresse on ba s'occuper la bana mindele, les singa image, ya image on tala ngona couple na biso radio okole la image on. Moi na tango za awa te régulation YouTube. Bébé, maman afuta mbongo na ye. Maman afuta mbongo, papa afuta mbongo na crèche, ake musala ko luka. Yo batiki na crèche. Il faut s'occuper la bana. Mais, si moi, je suis un ndengo wana. Oba mwana fromage, mwana bandiko le mwana mutu de leli senga image wana yaya. So kinga papa na leli. Et bon maman ba le ndenge nini. Et bon kolo mwana ko le ndenge nini. Yaya, kaka en Europe. Toyebelaka. Alors, tous les Africains, vous devez vous lever yaya. Partagez cette émission, partagez l'image Tolo Belayango partout pour interpeller. Na yebi ke bilomba image aboye, ba télévision minde ba ko Belayango te, mais ça ne biso pas si ya ko sakalate. Pas si ya ko sakalate. Policier atnika mwana niembe sindengo wana. Maman na ya leli et puis si pas si ya ko sakalate. Maman, tu dois apprendre nos enfants que nous sommes africains de là où nous venons. Apprenez à vos enfants.
Les lois, kasi maramoto so baka yango, tant que bali ko boya. Quand même si au boy non ma papa Simo Kimbangu. Mais quand même, l'histoire nous dit que cet homme était venu libérer des noirs. Il a fait des miracles. Seul prisonnier au monde qui a fait 30 ans de prison. Comme Sarah Nelson Mandela, on a fait ça à 27 ans. Mais papa Simo Kimbangu en a fait 30 ans. Attends, voilà l'icolo ya mai. L'icolo na etika, attention l'icolo etika, ba miracle la sala. Soka zaika mundele. On monde ba ngalo te on dit là. Qu'est-ce que Branham a fait de si spécial? Oh, il peut pas Simo Kimbangu. Je ne suis pas kimbangiste. Nazo lo bagaba fait. Vous allez émission fait à conscience. Makamu ya boye. Pour donner la conscience té. Au côté ya mutu tala histoire ba noir ezali boye. Bazo boye yango. Bolingi musala histoire amdele. Il y a des pasteurs qui croient connaître la Bible puisque makamanza me bango moko. Est-ce que vous commis? Conscience non, faut ça la émotion la rabbin africain. Nous sommes des Africains. On ne peut pas tout copier. Tout copier. Interpeller la rabbin au pays. Au moins on a Portugal, on a Afrique du Sud, au moins les boutiques africains, congolais en particulier, to angolais, bande on a biso Congo par sa ville. Même bilo qu'on a tout monde, yo préfère que ne sommes pas mundibu. Au tiki de konayo. Oh là, n'envoie misaye. Maman to le baka yango. Yo olinga lamba. Pour biso africain en général Congo la lamba. Olinga griffe bapaya. Mais griffe ya bandaka neni. Pour la ninte soutenir griffe mwana mboka. Michael Josh ya. On maman to le baka yango. Biloko ya bino moko bongo soutenir yango te. Michael Josh olinga yango te. Là na hôtel na Genesis hôtel so ke kisasa. Olinga ngana linga hôtel ya mundibu moko boite ya. Soutenons-nous. Nous avons fait les musulmans. Bandibu, tu vas chinois. D'abord, bandeko na bango. Après, soucima. Le loyo, bon, on a bête sur la pembe. Sur la pembe, maman, on a épais singa passe à Kosarate. Maman, on a épais singa passe. Quand papa fils a commis à tête, ça a tête sur la pembe. Mboka nini oyo et bongama et tongama na Bible. Pardon, ma mère qui crainte ma Bible liboso mboke tongi Chine parce que bouddhiste n'est-ce pas? Arabe parce que chrétien. C'est parce que vous copiez ce que nous a amené. Copier-coller c'est pas bon. Nous devons avoir discernement ça naka. Tout discerner. Comment ma belge colonisateur le royaume des cieux comme les Guiboye. Ce sont des bêtes qui ont battu côté pesa elitama. Le royaume des cieux pour les pauvres. Non, tout discerner quand même. Mais tout le temps, il y a un discours à Léopold D. N'allez pas apprendre les Africains, en général les Congolais, les dieux. Parce qu'ils connaissent Dieu plus que vous. Plus que Bango. Tozonga la culture, recours à l'authenticité, pour ma cambo ici là. Pour ceux qui sont comme nous pas d'abisso, lobby awa, on n'aura plus envie au Kenya, d'ailleurs c'est l'Afrique. On n'aura pas envie au Kenya, pas Occident. Bangonde ba on doit pas on aura bousculé, que c'est bousculé pas y a pas d'abisso. Ceux qui te bon si pas d'abisso, bisso moko, ba na bisso ba ofana pas d'abisso, to ko ça bien, ba on so ba no ya pas d'abisso. Est-ce que vous commis? Mais en attendant, pendant le Cameroun de Saïmboye, justice à ça. Tous les Africains, levez-vous. Partagez l'image, partagez vidéo, partagez maman. Maman, nous sommes derrière toi. Courage. Ce qu'on a fait à notre enfant, et puis c'est plaisir de regretter. On regrette pour ça. Tenez-vous, la peau noire. Et allez pour Kitoko. Nzamba sala mutu mwindu. On a dit, Nzamba sala mutu mwindu. Nzambe asala mutu mwindu. Tant le mot extrait à maman, ndengi maman zoko lela, maman zoko expliquer. Et bon to zonga yaya, na tela bino vidéo ta la vidéo on va expliquer maman noire landa. La directrice me dit voilà, ils étaient dans la cour avec les élèves. Un enfant l'a traité, il a insulté des propos que vous savez qui sont interdits ici, on peut pas dire ça, c'est des gros mots quoi. Et suite à cela, mon fils a piqué une crise. Je lui ai dit d'accord madame la directrice, mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça quand l'enfant l'a insulté, quand il a traité? Elle me dit rien pour le moment, mais demain, je verrai l'enfant, dont hier, je verrai l'enfant. J'ai dit, mais madame, quand il y a un problème comme ça, c'est très grave, parce que l'enfant peut-être s'est senti sans défense.
Le fait que vous n'ayez rien fait, est-ce que vous ne pensez pas que au moment où cet enfant a traité mon fils, avant d'appeler la police et tout ce qui s'ensuit, est-ce que vous ne pouviez pas appeler cet enfant pour le recadrer, pour lui dire que ce ne sera pas possible? Elle dit que ça s'est passé dans la cour. Il y avait des institutrices et tout. J'ai dit, est-ce que les institutrices vous ont fait un rapport? Elle dit non, elle n'a reçu aucun rapport. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que mon fils s'est fait insulter. Alors il n'a pas supporté, il n'a pas digéré ça. Et voilà, ça a engendré ce que ça a engendré. Je lui ai dit, madame, mon fils s'est inscrit dans un club de football. Le même jour qu'il est arrivé, on l'a toujours traité pareil. Le même jour. Je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que ce policier est arrivé à plaquer mon fils alors que c'est lui au départ qui s'est fait traiter? C'est lui qui s'est fait insulter, mais c'est lui qui a fini comme ça. Je pense que la maman va saisir la justice et vraiment aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Parce que là, moi, on parle du traumatisme de l'enfant, mais moi, je pense plus à la maman parce que peut-être l'enfant ne mesure même pas la pleine gravité des faits. Mais pour la maman, c'est grave. Pour la maman, ça détruit ta vie, au fait. De voir ton enfant de 9 ans plaqué au sol sans rien pouvoir faire. C'est difficile. C'est très, très difficile. Donc, on compatit. C'est pour ça aussi, moi, j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour alerter, pour dire à tout le monde qu'il se passe aussi des choses en Belgique qui sont inadmissibles et qu'il faudra forcément dénoncer un jour ou l'autre. Quand on entre à l'intérieur, dans le couloir, je vois mon fils. Je vois mon fils plaqué au sol. Je vois mon fils plaqué à terre. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Mon fils était plaqué au sol comme ça. Il y avait un policier qui était sur lui, le genou sur lui. Il met derrière le dos. Il y avait un autre policier, ils étaient 3 policiers, 2 femmes et un homme et celui qui était sur l'enfant. L'enfant plaqué au sol. Maman, force à toi. Nous sommes ensemble, tous les frères africains noirs. Mobilisons-nous autour de cette dame pour porter plainte. Policier Wana, ma maîtresse, madame Wana, elles doivent être poursuivies. Bah, surtout, bah, répondre en justice. Si réellement la Belgique est un pays des droits, est-ce que vous commis? Nous surtout pour la noir. Soyez fiers d'être noirs. Dites à vos enfants d'être fiers d'être noirs. Noir est la couleur onzamba sala. Est-ce que vous commis? L'andane bango mo bisote. Soutaki papa fils mtane go fika. Ah papa fils to kosa. A commis à te. Je connais le bonga parce que mutu munda nga mundele fort ya. Olela mundele bo nini ya mutu mindu o mona mutaka nga photo babia. Ni kanga photo ba mindele ba mona. Oh ya. Mundele c'est qui? Ya kanga photo o mona ko to wana. Na simana nga mindele ba mona. Ba mona ka mindele. Oh ya. Noir, ils sont bien, peau noire. Il y a besoin de tout le monde. Landa, on dirait expliquer ma parole. Awa, et que choqué, Landa. Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation, pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Finalement, les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En tout cas, les Juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Les Noirs étaient les vrais Hébreux. Il faut se réveiller, il faut réapprendre qui nous sommes, etc.
Lisoto kobete la onde ko ezali pena mulaite no sengi na papa mama kota bofana ya mwasi vanda ya mbali vanda bofana bo partager ya na yebite to koloba ti bokoyoka mingi ba ya basi ba jeune fille bino ba lukanga mobali ya bien abali mobali ya bien zakandi na sa chaque fois mobali bien za la ndenge nini mobali bien za la ndenge nini pona bino mobali bien za mbongo na pesa ka toujours toli ezala ka sengo mingi bobaina mbali na yo botonga vie na bino ensemble sika mbongo zo uta botonga mbongo na bino ensemble tinza ba penir bino kasi soki yo kokuta mobali azaka deja na mbongo na ye esika zo mbongo yebite amweza na sala héritière pa mwana président mwana ministre oyebi source atakutu bongo yaya soki okuti mobali azaka na mbongo akomonela yo lokola pe basi ndenge moko tala lisolo ya oyo alembi bande ko mona eka ye mbongo ebele mbongo mesika mbongo bande ko mona na e bande doki pass yona e bande ko pesa e pass muta pesa li solo zali ye moko camarade na yende sa pas camarade na ye yaya to ko besike salamite me to ko be tagal solo pona epenio e ça pena mo kuse yaya mingi tali ba ya basi ba jeune fitine bango li solo oyo ndeko pesa solo papa fisto beta li solo oyo pona openi ga do ba openi bande ko mususu ngai na tanga na université Songolo Institut supérieur Songolo. Sikoyo, na kati auditoire, tosalaka, na collègue na biso mobo, ya sa femme mariée, asa na bana mi balé. Mobali na ya sa na mbongo ko sakante, po ba mbali na sa na mbongo, okomona ka moi c'était ndenga zali. Do ayaka na cours déjà changera ba car, soka na ML, o kuna ko na Jaguar, o kudo a changera mi to ko sakana te doki. Soka ye, ya wallet to benga ya basi za nini porte-monnaie ya basi sac na so ya mewa tsaka mbongo ya camarade wa la rafu alors nga zo ki chance ya kosala parmi ekiri na yi oza ki na yi soka yedo biso debika ba fille institut supérieur parce que ba master pe o sala ba fille moi mille quoi yebika université de sala kawana mtenga otika sima te siko bomoni moi leader moko boye masa moko sala bala boza osinga songa na yi siko ndenge za ke kiri wana po ce qui era repos ami au moins toke na bistrot ya institut supérieur à l'université wana donc hier muta ko lesa biso restaurant makamune soto sili mo ba week-end mo na zui biso to ko ta ba 12 ba 13 mais au pire zaki ba 4 moko boy alors na 4 na bango so tout wana donc ngai a se pas mingi na ngai j'étais un peu courtois pour na donc makile simba kino ba makile tout aki au combien alors a comment qu'on se confie mingi pas na ngai a comment qu'on se confie mingi pas na ngai bon ngai pe ba parents na nga bazali mais na lua ka moi esika na nga moi kishinga pe na chambre ça na bali na lutana nga moko mais ndaku na nga pe quand même ça va pas fisto so poko tipa na ngai moi propre eta la pe moi moi si voit combien c'est que bien parce que moi na moi c'est moi ndaku propre yeba ko tanda mbetu o combien parce que des filles oyo ayebo tanda mbetu te ya yebo ngona tanda mbetu pe na tayo moko ngana kamwa ki la kenda esima ko mama moka benga papa fisto rondima te moi na nga ya moi ça 21 ebo lamba te ya yo bongo na mama basa be na poto moi surtout bano bakona akuna moi na wake lukani balamba ponu internet ya yo mona ngwa yo ke lukani balamba ka mix limi kungu na internet ezate po nyoso te komaka otuna mwana boyo no google it ke lukana google yo bila sokoma ndu google biso kula na google te tala ne mama wala ba pondu tala ne mama wala ba misili mikungu tala ne mama azola ba chibela bela est-ce que bokomi c'est que bien papa fisonda kuna ngaza pepele siko bena okoma ndenge nini okomona moko soto ke cours esili ba 15h wana omona camarade wana tenga na mutu to yeti nda kunanga tanto koma nda kunanga to somo bateka we bloko emporter konso tole okomona camarade nanga wana lali pongi to koma ba 16 wana lali plate ba 19h pongi pena profondi asana ngomba le bele siko ngabe mwana tuna exacte na bi mais wana pas fiston non mitu na kala sa mutema mais camarade comment soyez pas ngala la pongi makasi est-ce que pas na la raté yesa nda ko munene ndenga lo baka pona to koma chete asana mituka asana vie bien mais siko ye ala pa ngamba le bele mbet nga spécial to ndenga na comprendre est-ce que papa fiston na ndenga mabeta la kaita mabe est-ce que ate pa so esprit na ngai la mbet nga boy po mbongo ko ta pe ya kisi bino ka kisi nyoso pa mbeza te koma ka kisi
Ah, bino bon na kisi. Te. Papa Fiston a mis tout na tellement asa muta dépendant ngapé, asa rappé trop gentil fi ngo doki tellement c'est pour rappeler na ngai do na tina ra ndingo wana. Donc et quoi arriver que à s'éloigner na ba camarade mususu wana to tika na pire ngana yi. Jour moko boye cours de salaire te abenga na koba bino ça va est-ce que moi ça to coûte la place dans to sola na to sola pro mais ate ya a même nga na restaurant Alix ya Papa Fiston restaurant la so na mbongo to kota te na kota kombo na ngote po ya sana mbongo pena mo na rango so na sana ye pena to bimba na Papa Fiston na so na ba $400 akabla nga na 400 so yi mu kesho na mbongo to na 200 so ki na leli transport pena ba 100 en bas dans le restaurant, après tu lié. Ah, après tu lié, tu remets la moi champagne. En tout cas, na ba camarade nyo on a tamwa na moni yo ta spécial. Ma kile nga pena et tout type na yo. Na ina eso lo mo bu. Ah, non, le ko lungo ebsanga. Abinga na li awa na souffrir abia. Papa Fiston c'est bon amno ba ko souffrir neni. Yo ozo changer ami tuka awa, ozo mobali ya bien, yo okena ba Dubai. Ok na ba Dubai ok na ba vacances yo na mobile na ba no ba souffrir ba souffrir no histoire to na mbongo tem to tam na gut ba ko habiter bino o mona na ba Dubai wana bo mona na shaka mituka ezali ka ba récompense ya musala o nga na sala kabi tikolo ba ko musala ni yo sala kabi ndeko na nga ya mwasi mlikam ona zo yebisa yo na yebisa ngwa mutu moko te ata ba parents na nga ba yebite na kenda ka pa parana ngana ngana otika libala wana eza lokolo akati mama mbeliti yo tika libala wana mobali wana depana kabiso so apesa kabiso mbongo yemta so kipana biso otika ye so otiki ngana okimame kufi ama bongo yo bonga mwana na yo so ki amo mwana zo loba foto yo kaka oyebite mwana o viveni ni kuna ai muninga donc ngai na zaboye na koma na nga femme de chambre donc likambu oyo na bombi na lembi na kutaka na mbali na ngale zaka na pe fresh ro monde ngwana mbali linga kinga mone mbala bien mbongo na sto linga et puis to kenda to bala na oui pombe ate mbali bala mu kasi na un mois ça na combien 30 jours na un mois 31 mais ngai 2 semaines 2 semaines so to lala mbali na to lali pongi bana boy mobali asala kaka do diarrhée na mbetu. Et ça la c'est comme ba 2h du matin. Au moins na poulou na mbet na dra. Soka si ko sa kaka nengo wana poulou nengo wana. Donc au moins na ola muka telemi a keita nga okende pe wana azo ko kitamsu na nzela tina salle de ba koti ake ko sokola. Donc ngai fana soka ba dra wana ça a été a pembe wana. Donc sokola wote meto soka ngoto to boaki na poubelle. Ka musala sala ka yango wana. Alors, ndako na biso mtakota kate na chambre bana ezali visiteur ya pala biso te tanga sala kaka na butu ya solo moko kaka ndako mbimba solo wala solo bo de démoniaque na ebite taka so mutale imagine ka so mutale matembela sangisi na madesu na mbika do est-ce que komi solo wana siko ndako mobimba lokola parfait ya Papa Fiston, camarade ngai ba sanga pendant 2 semaines. Chaque jour ndengo na lembi. Tango sa sko ndengo sa sidi sko na mbongo comme na ndako. Mbongo eske bilanga pa ba te. Au moins na pesi ngo alias dola oya yobwe. Au moins na ko ngai toke vacances na Dubai. To peut to voyager na Dubai te, to saka na mboka mais to dans l'hôtel moko ya luxe. Au moins deux week-end. Mais na kati hôtel wa to ke so hôtel ba to ke hôtel luxe wala ko lexa journée ko lexa pardon week-end. Asa na ngote. Asana ngote kuna osala mutu normal un bon monsieur to katoke Dubai un bon monsieur kaka na mois 2 semaines wanso e bandi sara ngona ngana lembi viwana bino momo na kala to mara mitu ka cher na mbongo me ngana longola ba kaka dia ya pulu sa mbimba chaque jour pendant 2 semaines na mois moko do 14 fois dans le mois viwana linga ngote na créer une incompréhension na yebisa papa na biso na mama ngai na tika ba boya ko sakate siko ngai na ebite na ko sala ndenge nini ya lukelanga basala nzambe babondela pona nga pongai ma trobi eza boye camarade atuanga na ebite na osala na ebite solution nga na kopesa yo na ebite na sa décision te mais osa moi sa mukolo salaka oyo omona
Mais na pesi na tenir sur européen conseil na bi ah mbongo zo monana. Bon, mobali pe esika mbongo ebimaka eyebakate. Car ba pulu c'est ba pulu wana tant boka ngona na poubelle yango ebote ma mbongo te. On ne sait pas. Ya zora de chez nous mona. Mais luka pe na mbongo zora wana osala mbo activité moko boya yo moko. Est-ce que komi oyebisa ke ka ndengo esa ka ndengo wana mais ngana fandi esa nga ya ko esa mutu te papa ma camarade ko esa mutu moko te mais papa fiste bi maman de zalaka likambo za so yebisa ko esa mutu te nde batindio ke loloba ngana ko bomba ngote papa fiston please beta li so me kotanga kombote ko beta ta ville sera salamaki te pour la opener bato balingaka mibala bien ke baka na mibala bien surtout opener ba jeune fille oyo na Kisasa na boulevard na 24 na ba jeune fille école oyo ba coréen ba IEC donc ba étudiante ba comment ko sala o na benga ngoni paka juma ba étudiante ba comment na ki paka juma ko le ka paka juma yango moko est-ce que komi yo muto zo envier muninga na mbala mbongo mbala kutu ozo envier mbala muninga est-ce que mbongo ngo yebe sika azorango est-ce que muninga tikeli yo o supporter ko longola ba diare wana pulu wana chaque yo supporter ngo solo bi maka yo supporter ngo o ko mona ka mutu ba parfait belé ya mo personne mutu ba parfait l'équipe oyo be la rapé so ba parfait l'équipe oyo be la ngo papa fiston to chanjaka mbetu na biso ba yo yete en fait camarade nga ba chanjaka mbetu après 3 mois ba mbetu bion yo mona mbetu ka ba boaki mbetu ozala na Belgique France Afrique ici ba boaki mbetu teto mbetu ba oteka ba mbetu na ba second hand na pan shop deuxième main ba ngona français deuxième main ba mbetu nga linga mi ko soma bloko ba magasin ya deuxième main second hand ba mbetu matela mbetu ezo ba pulu à chaque jour pendant 2 semaines o somba ba liba bezuyo okomona mutu muso asu mbetu akufa la ngoyo kozwa akiko kozwa ngo to beta iswa miroir awa ndeko asoma miroir na magasin ya second hand bakoma mona mutu na miroir wana na bino pe misusu ezana ndeko moko boye mwasi azaki na mbeto kitoko mwasi na ya kufi mwasi akufi tumba ta mbeto wana sala ndo msote mbeto na tumba mbeto te na ko sokola mbeto bien na ko bana elango to na oteka ngwa yo bongo mwasi akufi na mbeto wana obaka mbeto wana te ata yo moko en principe on na mwasi na yo na mobile na yo to so muta partenaire na akufi tumba mbeto wana pour se séparer oko continuer na mbeto wana te est-ce que komi to so la pembe donc tala cela mo couser to bomba ke lelo pour na ko peiner ka ba jeune fille to zaki mo couser lelo mais to so li mingi na ba mo na biso ya neva o policier a té prison break de côté jeune fille basi mbali autre ba quitter oyeba ozali émission ya éveil ya conscience. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende ozali bon la script ya émission oyo nyoso tout sous la coordination ya Mamarina Umbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Est-ce que commis c'est que bien. Voilà. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo Winten Gebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena solo ba jaquette pena solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko
to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 €, sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh. So rebino côté na cité yo benga libera Michael Josh tosana ngwa. So sala ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko. So sala ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala sola na Mechentel. Na Mechentel couturier intel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.